Lisolo ya pasi pe mawa, lisolo ya pasi pe mawa, mama na biso oyo ba empoisonné ye après avoir kozwa visa ya États-Unis. Alors bato ba empoisonné mama na biso oyo eza ba propre famille na ye moko. En tout cas eza lisolo moko ya pasi bandeko na ngai, lisolo ya pasi ba masolo boye esengaka tolanda yango po efongolaka biso ba mémoire epesaka biso vraiment mayele na makambo mosusu. Alors mbote na bandeko nyonso o balanda Irsi Botelo ya TV, mbote na bino nyonso esika bozali. Bonjour, bonsoir et dépendara kaka na air oyo okolanda émission na biso. Lelo na ye lisusu liboso na bino, lelo na ye lisusu na ba TV na bino, na ye lisusu liboso na bino pona kobetela bino lisolo oyo ya pasi pe mawa, pona kobetela bino lisolo oyo esalami epa ya mama na biso oyo. En tout cas lisolo oyo ete ya biso epesa biso vraiment mayele ya koyeba kobomba makambo. Mama na biso oyo azana bana na ye misato abota, bana na ye nyonso baza na États-Unis. Mama na biso o bozomona na miniature na biso, mama oyo abota bana na ye nyonso baza na États-Unis. Alors azalaki kaka ye moko nde abandaki ko vivre na Afrique na bandeko na ye, boyebika biso ba africain nde tozalaka tozana ba mama kulutu, ba mama leki, ba noko, mama oyo bana na ye nyonso o abotaki ba voyager baza na États-Unis nde ye moko atikalaki na Afrique. Alors mama oyo abandaki vraiment ko vivre bien, boyebika bino moso oboti bana nyonso baza na voyage, donc bakotika yo mama na bango oza na souffrance te. Mama oyo azaki na vie moko ya bien, voire même ndaku na azaki ko vendre azaki na standing moko ya bien, no standing moko ya bien, batiaki ye vraiment na ba condition moko o ezaki vraiment ya kitoko makasi. Do ba condition o azaki nango e bandaki ko laksaka ke mama oyo en tout cas bana na ye basimbaka quelque chose. Alors azaki aimé na famille na ye bandaki ko linga ye po azaki vraiment ko sunga famille. Comme azalaki kaka ye moko o bana na ye bazaki libanda ya pays, o bana na ye bazaki na États-Unis na famille mobimba. Alors mama o babandaki vraiment kolinga ye na famille, abandaki kosunga famille, ko participer na ba matanga, en tout cas azaki vraiment likundi ya famille. Alors likambu nini oyo esalameli oyo ekomeli mama na biso lelo emema ye na liwa bandeko tolanda. Kande toloba so zambano ya liboso o s'abonner, o commenter, o partager vidéo na biso ekosala malamu. Mingi masolo ya boye to partagera bandeko na nga, masolo ya boye to partagera po tola musa lisusu bandeko na biso o bazala ya kolala, tola musa lisusu bandeko na biso bazala vraiment donc misu gae, bazala vraiment misu makasi na makambu na bango na vie. Il faut kozala ka prudent na makambu nyonso. Balobi na mukili même muto bolala ne mbetu moko oleki o yaya ona, même mutu bolala ne mbetu moko bandeko soki esengeli kobomba secret babomba ka secret. Monde et baby mama na biso azongisi molimo na ye epai ya nkolo. Pourquoi? Parce que ba famille na ye bayokaki ke azwi visa, alingi atika bango, alingi akende ko rejoindre bana na ye. Alors moko ya bana na ye na États-Unis abandaki kobonga masala libala na ye kaka ndenge ezalaka. Balobi ke avasa libala na ye alobi te, biso baboti biso mingi te, toza kaka 3 et puis biso nyonso toza na mboka ya États-Unis d'Amérique. Alors esengeli avana sa libala na nga na bengisa mama na biso, to bengisa vraiment mama na biso aya to sepela ensemble. Bandeko na ngai bana ngani na poto na États-Unis, bana mama o ba s'organiser pour na mama na bango baluki ba visa, baluki invitation. Boyebi bino moko so boza na ndeko na États-Unis et que azobala soki boza ba kombo moko soko tindeli invitation ba voyager na bango, bozuka ba prise en charge bino nyonso makambo nyonso bozwi. En tout cas mutu ako voyager na ye, mama batindelaki invitation na bana na ye akende ko rejoindre bango, akende ko se présenter na feti ya mwana na ye moko. Bandeko tolanda histoire o pasi na yoki pasi komona video o mwana tila bino video oyo na YouTube a ezate pona kobanga ba condition mususu na yoki pasi. Bandeko nanga muto aza mposa video o komelanga na kotindela yo na yoki pasi.
Mama abandi pe ba démarche nini invitation ye mama pa bandi ba démarche ka nezalaka po azwa visa. Alors bana ba yebenzi matoyi ba yebi na ye bien mama makambu ya voyage bomba to yebi yo na famille na yo en tout cas ndenge ozalaka vraiment na famille na yo to yebi bien mais o eza likamba voyage balobaka yango te. Alors bomba likambo oyo kobetela yango mambo moko te ya famille na yo. Mama pe azaki na ye pe mayele abombaki na ye pe sango bandeko boyoka lisolo. Mama abombaki na ye pe sango alobi pe te abeteli pe batu te abeteli pe ni bana na ya bandeko na ye ni bandeko na ye ni yaya ni leki abeteli pe te. Mama oyo azaki na mobali te mobali na ye esi akufa ndatikaka ye na bana anyokwama na bana na ye. Anyokwami kotangisa bana na ye anyoka bandeko bino ba obo nyoka mapona otangisa bana bino ba obo nyoka mapona vi ya bana boyebake nzamba kofuta bino nyoka mapona bana no lelo lobi okonyoka mate lobi bana wana ba osepelisa yo. Mama o anyokwa maka na vi po atangisa bana na ya souffra. Mais lelo bana ba sepelisaka ye bana ba banda kotia ye na ba condition o alingi ti mama na biso aye kozongisa molimo na ye epai ya nkolo pona ba famille o tobotamaka nango. Mama pe abomba na ye secret aboyine pe koloba ke azosala makambu ya voyage alobaki pe te ezwaki pe mwa temps visa eye kobima. Mama visa ebimi il faut a voyager akende na États-Unis ko rejoindre bana na ye bandeko na ngai boyoka lisolo oyo bandeko totia ba j'aime s'il vous plaît totia ba j'aime esa malamu mingi. Mama visa bimi yango na vi bandeko na nga il faut koyeba kobomba secret na vi ata boza mwana papa moko mama moko surtout ba biloko ndeti ya boye ba makambo ndeti ya ba voyage boye il faut koyebaka kobomba secret. Il faut kobombaka secret ezaka très important. Nga nazo se rappeler ton tozo kola yana biso mwasa azo kende États-Unis. Toyebango te toyebango le même jour où azo voyager. Ezaki secret ya yena mama na biso ba betela même mutu te na ndako. Secret ya yena mama na biso na papa na biso. Donc le même jour azo voyager, le même jour azo biso ke toke tika en aéroport azo voyager azo kende États-Unis. Mais aki likambo bayeba ki on kalme baboya ki koloba bandeko nanga il faut kozaka mayele monde ya lelo ebeba mutu so akoluka boma okaka pozwi visa mutu so akoluka kana boma ye na voyage yango pa olinga kenda okende lisu te alors na boma ye motema mabe toza na motema mabe moko impossible. Mama o visa na ye bimaki. Mama sali valise na ye bongisi ba valise na ye bien. Bana bazo continue ko yebisa ye mama ko betela mutu lisolo te. Ezala bandeko na yo bakoyoka ngo kaka soki deja okomi awa bakoyeba ke o voyage biso moko na ba connaissance na biso tozaka na bango tokotinda batu bakoya kozwa bakomema otina aéroport bakotika kuna na aéroport po o voyager. Bana ngani babendaki mama na bango matoyi. Babendi mama bango matoyi besi koloba na mutu te koyebisa mutu te. Bana biso moko totinda batu o bakoya kozwa yo o bako orienter yo ti oko voyager. Alors yo tokobenga ka na famille biso moko toyebisa bango kaka te mama aza sukuna te mama aza koto yo fongola ndako eza boye bao bamoni ki bakokende kovanda baloba na mama oyo ndenge nyonso baplanifia bana baplanifia ndenge nyonso likambo esengelaki ezalela. Mama tali na part na ya lobi te aza na bandeko na ye aza na baleki na ye aza pe na bayaya na ye alors ye pa koyo ko voyager bongo te sans que ayebisa bandeko na ye. Mama oyo asiraki bana na ye alobi ok nakangi munoko antuka ngai nakoloba na mutu te nakobetela pe mutu lisolo te kaka ndenge boyebisinga na betela mutu lisolo te nakobetela pe mutu lisolo te. Nzoka mama na sa motema esi abendi bula alobi jamais nga na ko voyager bandeko nanga bayeba te jamais nga na ko tika bandeko nanga ka boye il faut na betela bandeko nanga lisolo bandeko nanga bayeba ke nazo landa bana nanga na États-Unis bandeko
Bandeko, maman na biso abombaki na ye secret na ebandeli. Maman na biso azalaki ne motema munene na ebandeli, abombaki na ye secret. Ti invitation ye abombi secret. Ti bazosala mama sala makambo nyonso ya voyage na bakamaradi ya bana na ye. Boyebi ka na viso boza na bino na bakamaradi moko ya bien. Ata bokabu na kala bino bokenda. Mais bakamaradi moko ya bien ou bazaka pena ya bien oyebi ke so na problème nanga so na likambu nanga na tindi camarade o asala nga osala ngo bien avec sincérité o lianga mbongo te. Lokwa ba Percy Katumbi que je salue ma copine privée. Bandeko na ngai na yebisi bino eza pasi. Eza pasi lisolo oyo. Mama alala butu mobimba. Alala butu mobimba zala déranger. Alobi jamais il faut bete la ka bandeko na ye. Ako voyager te sans que bandeko na ye ba yeba. Ya ko sala te ka voyager. Akomi na mboka musika po bengi bandeko ne polo bana bango ke na voyager. Mama kanisaki motema oya ye yango pe eza na bandeko na ye. Mama kanisa ki motema malamu o ya zanango yango pe bandeko na ye bazanango. Mama kanisa ki motema o aboboto ya zanango yango pe mutu nyonso azalaka nango. Mama lobi te il faut na yebisa bandeko na ngai. Aye ko benga bandeko na ye na telefone. Aye si bango naza na posa to kutana na bino mukolo boye. Na ozo organize mwa eloko moko boye po ngai nazo voyager nazo tika bino semaine oyo ko sila te nga nazo tika bino nazo kende États-Unis et pa bana nanga po mwa nanga moko azo bala alors ba obligé nga fona zala na États-Unis alors nazo voyager nanga na ndimi te ke na kozonga. Nazo ki nanga États-Unis pour na libérer alors nazaki na posa to sala mwa fête moko boye na bino bandeko na ngai pona to sala séparation ya suka. Bandeko séparation ya suka wana ememi mama o na lilita boyo kalisolo pasi. Ndeko nanga soza mbalano ya liboso okoti na X Botelo ya TV en tout cas au s'abonner, au commenter, au partager mes vidéos na biso yo sala bien. Awa vraiment devise na biso zaka toujours partage donc to partage aka ba vidéo oyo pour que ete ya kabato ebele pour que ela musaka mémoire ya bato ebele ela musaka pena ba o baza ya kolala e ba vidéo boy eza ba vidéo moko ezo la musa maele na biso. Bandeko na ngai mama bengi famille na ye basola pe kitoko na telefone. Bandeko pe ya famille na ye banzimi boye bien toko ya tokuta na ntuka osali bien ndongo informer biso osali bien ndongo yebisaki biso. Mama azana bandeko na ye ya basi 3 na bandeko na ye ya mibali 2. Na ye moko esalaki 6 babota bango lokola 6 na famille na bango. Alors mama oyo ayebisi bandeko na ye bayokani o motema mabe ya ba africain. Motema mabe tozo boma na biso ba poison kidi motema mabe pai tozo boma na biso likolo ya motema mabe likolo ka ya kolakisa muninga likolo ka ya kosala yazo lakisa ngani akomona makamna kosala ye likolo ya motema mabe. Bandeko nanga mama na biso ayebengisi bandeko na ye boya nga moko na kolamba nga moko na kosala boya en tout cas eoza malamu mingi tokokutana toko célébrer avant nga na kende to sala mwa fête moko boye bandeko pe ba accepter. Comme mama zaki na mbongo batikeli charge ye moko sa makamyo mama o vraiment azaki na mbongo ba na ye bazana ba misika babanda kotindela ka mbongo asalaka te azana ba locataire na ye azwaka pe mbongo bana na ye pe batindaka mbongo do aza mama mo boye poche lenda. Azaba jara ba mamo bazaka pena poshi penza elenda ofungoli pena poshi otalobi mama azana mbongwe ale bandeko ne batikela ki e charge nyonso mama pe alambi abongisi table abengi bandeko na bana bandeko na ekande zaka ambiance babandi kolia mama bandi kopesa bandeko na conseil omoni na vie bo négliger bana te tango boti mwana yo tangisa ye en tout cas tangisi ata makoki ezate luka bundana otangisa mwana yo po bana oto obota bango nde baza futur ya lobi bango mama bandi kopesa bandeko na conseil bandeko
abandi kopesa bandeko na ye conseil alobi boneglijaka bana te na vie tala ngai lelo so nazokende États-Unis eza grâce ya bana na ngai nde babengisi ngai alors bino mpe boneglige bana te. Mama azopesa conseil, mama apesi conseil alobi oyo esengelaki aloba. Mais comme toza mitema mabe na bafamille na biso kaka bango o mama abengisaki bakutana mpo na mbala suka batieli ndeko na bango mwasi poison. Bandeko bolanda histoire batieli ndeko na bango ya mwasi poison. Mama o bozomona na bombi na bafoto batieli ye poison. Mama pe ayebaki na ye pe te balie basali chinchi babetani baverre balie basepeli bafete bandeko bazaki vraiment na esengo. Mama pe na ngambu na ye pe azaki na esengo ateitei bango ka wana mutu penza akabwana te bolingo o boza nango na famille en tout cas to continue boye nga pe na ke musika bolingo eza mama teya nzoka biloko o babandaki kolia batielaki mama o poison kaka na bandeko na ye. Bandeko na ye propre o babotami mama moko papa moko bango nde batielaki ndeko na bango poison. Bien aimé boyoka lisolo bandeko na nga pasi na motema. Mama pe ayebi na ye te, mama ayebi kaka aza entouré na bandeko na ye eloko moko ya mabe eza te, ayebi kaka aza entouré na bandeko na ye. Mama ayebaki te ke ndeko propre ya yo azokoma pe ennemi na yo. Mama atikalaki koyeba eloko wana te. Mama ayebaki na ye te, mama andimaki te ke lelo famille na ye bakotiela ye poison. Mama andimaki te ke famille na ye bakoki koboma ye. Andimaki eloko wana te, azalaki sur na famille na ye, azalaki sur na bandeko na ye. Bandeko nanga mama o alie biloko o baliaki na bandeko na ye pezaki na sani na ye batie verre na batie poison na sani ya mama oyo alie bandeko pe bapanzani na bango kande zalaka OK oko voyager mukoni mama bio nazo voyager na fin ya semaine OK tokoleka su totala mama tikala ye moko alela abelela oseku mutu akoyana mpona kosekue ye azate. Mama abelela basunga ye mutu akoya mpona kosunga mama azate. Azalaka ye moko na ndako, mama lela mama belela mutu akosunga mama oyo atikalaki kozala te. Mama ayaki kokufa. Bandeko na ngai kaka bandeko na yo o batielaki ye poison ka tango basundolaki ye batiki ye bakei bayebi ke na nsima nango mama oyo akokufa bayaki kozonga lisulobi na tongo baye kokuta ebembelali. Mama mukolo akufi, mama oyo akufi o vize bimia voyage akende États-Unis. Mama o bana na ye bazozela pona akende ko célébrer libala ya mwana na ye. Mama o bana bazozela avec joie bayamba lisusu mama na bango. Mama o amona pasi na bana na ye. Mama o azala na mobali te abokola bana nyonso ye moko. Mama monaki pasi bandeko, amoni pasi. Mama o amoni pasi ti akufi. Ba propre ndeko na ye nde babomi ye. Alors ndeko na nga boye bakobomba ba secret nyonso ezaka ya kobimisa te. Secret nyonso eza ya kobimisa te. Lelo to kufa na ba poison. Lelo komika mutu avandaki alalaki alamuki bapetieli ye poison. Lelo komika mutu azui visa zo voyager batieli ye poison. Neti mama na biso azwaki visa pake des États-Unis. Bandeko bamoni kaka kaka yenda bonga bana na ye babonga ale ye pe so akende tika to boma ya kufa kokende te. Motema mabe bana yo moko boti balingi babengisa o bandeko na batieli yo poison po kufa okende te. Motema mabe bandeko to yeba obomba ba secret, yeba kobomba secret, yeba kobomba monda lelo ebeba bakoma oboma batuka pona jalousie. Mutu mso otelo poison boza tata moko mama moko te. Mutu mso akoluka boma yo bozana ya ta famille te. Kapo asepelaka na ote, kapo lataka bien koleka ye, kapo liaka bien koleka ye, kapo vivre na yo bien koleka ye. Mais comme asepeli nango te, posa na ezaka alekisa yo, posa na ezaka alongola yo na mokili.
alongolo ka na mokili po ya tikala posa nezaka alongolo na mokili ya tikala na ya tikala leze eza pasi. Mama na biso o ayaki kotika biso, ayaki kozongisa molimo na ye pa nkolo, mama na biso o bayaki koempoisonne ye, etika pasi na mitema ya bana na ye bandeko na nga. Mama yoka pasi na motema bana bayoka pasi. Kobungisa mama o deja visé ebimi, bana bazobongisa deja ndenge ni bakoyamba mama na bango, bana basolide na bakamaradi na bango, bayokani dande bosala kotumba kosala babrai mpona koyamba mama na bango, bana bayokanaki deja basalisali deja baprojet. Mais baprojet nyonso ekendaki na mai. Mpona nini mama ayokaki deja bana na ye, mais ayaki kobebisa na nsima. Bandeko na nga, il faut kozaka na discrétion. Il faut kotalaka na musika, kozana liso aigle komonaka musika. Sangwa voyage bapanzaka teke nga nazo voyager nazo kende poto. Soki kakozo likambo esalama na baafriki ka soki mutu azokende poto, o mutu azokende États-Unis, o mutu azokende France, o mutu azokende wapi nde bandoki ya famille batelemaka wana balobi yo nde lingo kendo tika biso zelo komona. Babosani bapasi nyonso o mama o amonaka na bana na ye o motema mutu. Babosani souffrance nyonso o mama amona pona otangisa bana na ye. Bandeko babosana. Babosana koma mama o asufra na liwa mobali na ye. Koma mama o anyoka mopa kolisa bana na ye bakoma na ba ajo bakomi. Bandeko na ye babosanaki nyonso wana. Me bandeko na ye baobi te balimusa ye ka mbala moko. Po États-Unis oyo azolinga kuna akende yango te. Donc po États-Unis wana kende yango te. Po babona keka wana. Bazongelaka komona keka wana. Po yende so batindele kode yenda sungaka bango. Babosani ke ata ake États-Unis soko le basunga bango akosunga bango kaka. Bandeko balobi te tika badoda mama batu tika batiela mama batu poison. Nde mama oyo ayaki kozongisa molimo na ye epa ya nkulu. Bandeko eza triste nouvelle. Ba masola boye esenga to partage kango. To bendaka ba mama na biso matoi. Biso moko pe matoi na biso to bendaka yango bandeko na ngai. Olingo bengisa mutu na Afrique. Yebisa yakanga munoko ameka koloba na mutu te. Ameka koloba na mutu te. Monda lelo ebebi. Osali voyage na mbongo mutu te. Visa na o na mbongo ba programme on sali na mbongo mutu te. Visa na o na mbongo mutu te me bazo chelo pozo kaka po o voyager te. Kaka ba mona ka oka na kin, ba mona ka oka partout na Afrique, ba mona ka oka ko tam o vanda ke pa na bino ba mona ka oka soki vino zoke malamu te ba beti maboko. Basepeli mais soki vino ezokende bien bandoki ya famille basiliki. Mama na biso ayaki kozongisa molimo na ye epa ya Nzambe, alors epesaki pasi na bana na ye, epesaki vraiment pasi pe mawa na bana na ye. Alors na ba période wana esengelaki te bana pe baya mama akundamaki, batindaki bambongo makambo nyonso, mama akundamaki. Tala niveau ya pasi na motema ya bana o baozela bamona mama na bango, ya bana o mama baozela basepela na feti ya ndeko na bango elongo na mama na bango. Esibitimaka boye mama ayaki kozongisa molimo na ye epa ya nkolo. Esalaki pasi mais choix ezalaki te. Mama na biso ye moko akreaki liwa na ye, ye abulaki ke soki abeti liso na famille na ye ekosala malamu, famille na ye bakosepela po azo voyager, famille na ye bakosepela, mais malheureusement mingi na famille na ye basepelaki te, yango ememaki mama na biso na lilita. Alors merci na bandeko nyonso o balanda Exil Botelwa TV, vraiment merci na bandeko nyonso o bazalaka toujours wana pona ko soutenaka biso, merci na bandeko o bazalaka toujours wana pona ko partageaka ba émission na biso. Alors bandeko ya boye bangonde tozo linga. Alors bandeko nanga restez branchés chez Exil Botelwa TV. Ce que zambala liboso o s'abonner, au commenter, au liker, au partager car ande to yebisaka bino en tout cas ekosala malamu mingi. Bisous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors
Twana tokutani à la prochaine émission. Bisous. Bye. Bobo sana ba j'aime te, bobo sana ba commentaire te. En tout cas, bobo sana ba partager ma vidéo na biso. Merci.